délivrer des jeunes gens qui sont nés maintenant, qui viennent avoir des prétentions sur un terrain qui appartient aux personnes. Et aujourd'hui, vous avez vu, même le conservateur lui-même de la Gombe, celui-là qui est censé délivrer des certificats d'enregistrement, était ici. Oui. Et il ne comprend pas qu'on puisse prétendre avoir un document qui donne droit sur un terrain déjà occupé et couvert par un certificat d'enregistrement. L'abbé Christian. Ezui partout dans le monde, Ezui le Kambola Mototé, Ezui la monte religieuse. Merci n'a pas fidèle abonné na biso en tout cas, vous continuez à s'abonner massivement à la chaîne de la Libération. Beaucoup zalaka bon décité, puis merci la Bible tout zo kalibaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin. Tikanzambe pour tulendo abattre la bilo. Merci vraiment parce que malgré na compte goutte mais comme déjà na 17 000 abonnés, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse aussi. Vraiment, cela veut dire Moussala Torosala malé mais malgré déstabilisation, malgré Congo n'a pas problème nango, mais vraiment to sepelaki to pesa merci na ba abonné à Océan du Congo, pe la bile ba toza ko s'abonner. En tout cas yona o s'abonner na la lombango la chaîne de Libération pambate okozala bongo décité. Merci la bilo batubozuli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui zali bongo branche moko to tchana Océan du Congo na chaîne de Libération esika o tozaka ba Congo mani esika to panzaka mpoke esika o to lobaka esika o to talisaka la molongo mobima maima koleka la République démocratique du Congo esika to salaka éveil patriotique esika to kolongola peuple congolais la bolema esika oyo to ko sensibiliser ko conscientiser ko tchali tono na nzete po ete to benga yango malamu esika oyo tozali kosala mosala ya Jean-Baptiste esika oyo tozali bongo basinzili pona koyebisa bino ete ngonga ezali mabe esengeli to se prendre en charge tozelaka bongo libérateur te telema peuple congolais po ete okatatina ya likambola yo pe biso to telema ferme et fidèle lokola bakuke kozela liseko ya République démocratique du Congo pe tozali bongo komo kundela bino tango nyonso maloba ya nkoko na biso l'élaboraire bonya lobaki na biso fe beche fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezui ya mokolo mwa lelo tokoloba penza mwa mingi kasi santé ezali bongo malamu te to kosala bongo violence ba mama missionnaire mama odeti tikanzambe alola apambola bino bonso na plus ronde na mboka nita babe fuko yo moto pe bakoka lumumba en tout cas malgré santé mais lokolo ezali kama mabele boyebi ete Océan de la presse congolaise a kangaka monoko te po ete nzamba loba na biso na bibili ya lobi pona souci ya Israël ye akokanga monoko te Océan pe pona souci ya Congo pe bolingo ya Congo akokanga monoko te juka ama le number 1 ya Océan de la presse congolaise équipe nyoso ya soutien papa Michael papa Alfred na mama Clarisse la Chabienne na plus 49 la Katangaise na Aken. Merci encore une fois na mama Célestine, merci na Maman Adolo de Bruno mon mère na Autriche, merci na Jolie na Suisse et maman Nzombe Alola a battu tout et chacun équipe pour la thé vraiment États-Unis d'Amérique na mboka mana nangana kunyano langa que Dieu vous bénisse kunya donanga vraiment que Dieu vous bénisse merci na équipe pour la thé benga biso vraiment tout le bani yanga mokonzi na Angleterre bo benga biso tous na besoin la bino partout bozali boza tellement ébélé ba maman bo bouger pour être lobby tout ça la sitting ya malamu pour être boyebi makambo to ali nango to lobaki libanda et kozala partage la biso mikolo pe na ngonga nyoso to kotelema bande ko ngai lelo tokoloba makamama Marie batebele batuni mituna akufite bokoyeba yango asali crise tonini bokoyeba yango lelo toko solola mayeba tobe batulaki lik mulompe batulaki pe bandeko mususu tokoyeba la kosola ngo lelo toko sola pe may o makoleka na kati ya République démocratique la biso vraiment tozana une affaire de si mboka na biso oyo eza siko na maboko ya ba rebelle tokoyeba la ko dénoncer biloko wana tokoyeba la ko dénoncer ba
plan machiavélique ya Félix Tshilombo, hein, bango oyo nyonso bakomi kaka ba président, cela veut dire entourage à Félix, c'est ça ko intimider mboka, moi c'est première dame partout, donc to ba kolobelango parce que mutu oyo azali sika ya kovanda azate. Soko ozaka ka pembe na Félix yeba ko c'est intouchable, donc yo ozaka ka nzambe batu fo ba komisa yo. Lelo to kolobela makambo oyo ya bakambia ekolo bamboso ndenge bakotambusa mboka la bango pe to ko interpeller conscience ya peuple congolais pe to kolobela likambo etali ba politiciens parce qu'il y a pas de politiciens congolais vraiment tous ceux battés où sont les opposants de la République démocratique du Congo. Vraiment on a compris que na Congo ba opposants bazalakate et puis il n'y a pas de politiciens sérieux na la République démocratique du Congo. Yango ni lelo to ko simba pe to ko telembesa lisusu peuple congolais a longwa na esika wazali ameka kotambola malembe pe to ko pesa ba mayebisi oyo tozali nango vraiment na bosenga. Merci encore une fois na fidélité na bino. Yo mutozokali bakoya kolanda émission du début jusqu'à la fin, partager yango eza contribution na yo pour na laisser quoi ya République démocratique du Congo. Ba mama ya moto mojali moto mozima mite mama ja salam alaikum na ba musulman langa vraiment bilo bayike beaucoup tout na santé ya océan de la presse ezali bon malamu te na koyo ko force akape makasi te parce que vous avez aussi besoin de moi et moi-même aussi j'ai besoin de moi-même tango yo nzambe nano a bengi bisote pour la kolongola biso na nzela ya mokilo. Merci na bala kimbango dia ntungunya bokula kai kala ngamo kila me plus 49 bokila le konde fam pekato pe na bino nyonso o bozala kala souci na biso longo équipe nyonso to telema poete lobby to tambola bande ko ndambu bayebaki déjà na kosunga biso mais bino o nan bo telemité bo continuer na kosunga parce que pour ça la bino ezali été population telema. Pour ça, la Bélo Ezali était peuple congolais à Téléma. Pour ça, la Bélo Ezali était congolais à Sungama. Bolingi libération. Mais tant que tu as une libération, moi si je ne sais pas, Nalanda Kyo na émission ya Baliangando si je me trompe pas. Olobi maman c'est à tout moment zaka mbongo. Est-ce que na estende bazo télémana bazana besoin ya mbongo bango ba téléma liboso ndeko langai vraiment ozalo kuta makasi. Est-ce que ça financier le landinga osakalate. Nako peso la bato ba financier. Est-ce que ça financier makasi de bomoni bandeko la biso bazo telema soki bozala ba image bozala ba nini bozo mona ki yamo ba okitikela ba ba mai biloko eza koya yango bomoni baza ko forcer ba teleme lisusu. Donc il y a un main au bandimi ko soutenir este ba bunda et tumba lolenge wala et puis dako yebiso na temps oyo katana mais biso ce que tozala posa e katana te. Sambongo révolution ko sala matema malanga je te réponds directement. Sambongo eloko moko to sala te. Bino tango bosala ba sitting. Bobimisa mbongo combien? Bino kuna poto. Soko za parmi bato basala ba sitting. Tango bokela osala sitting, bosala sitting mbongo te. Bato ba utaka États-Unis, ce bobi bosala en France to la Belgique, ba yaka na makasa. Avion ni mema bango ya batata na bango ba mama na bango afuti avion États-Unis aller retour billet pour être quitté en France auti allemand azo métro ou aroya na voiture na ya auti carburant n'est-ce pas bon tant boko mawana ba kaliko bo salisa wana bozo ngo na makasa c'est de l'argent mama langa hein na lango atindio vous parlez de n'importe quoi. De bolinga mboka te, je te réponds. Mboka la biso senga mbongo. Soulèvement populaire, ça demande de l'argent. Tomeka ko sala na bande comme ça, to sali statistique à soulèvement populaire. Kuya mbongo ebimi wana tapalide. Muta vandaka na Sele Maluku. Po aya akomate la gare centrale aba lobeta makolo na nzela koya yo tindela ke biloko kolia oyebi mode de vie na yende la zo vivre. Vous croyez que ndete o sala boy to lo bango pamba na malade na zo beli sapé mais na telemi malgré ba difficulté pour na ko lo baliboso na botika ko sala biloko bongo so ba otinda bino ngala ko s'en prendre na makasi
Ah, bon, ça la bateau, bon, il pas là-bas. Moi, je ne suis pas hypocrite. Tant qu'on raisonne bien, tu es sur le raisonnement solo. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. On a besoin d'argent. Évangélisation. Ils ont besoin de bon. Tous on a besoin de bon pour lancer la soulèvement populaire. Il y a malam. Dès qu'on a besoin de tambola, ils ont mbongo. Au bimite, on a 50 000 dans la poche. Au Kei Nango, tu as commis place, on va aller foutre la bateau sur transport, on va lembi, on va aller faire ça, on va maï. Pour bateau bas, on imagine la biso, et tambola boue, presque à quitter à Pambate. Dès qu'on a manifestation, tout ça, la presse va foutre à Kaye. Ayaga aux événements Pambate. Soka quitte, on a reportage, n'a été un silisi organisateur. Abimisi mbongo babandi ko futa ba chaîne na nyoso poani makambo to lobaki elekana boto na bato balika ba chaîne na télévision boto na bato balika ba chaîne ba bisabilo comment chaîne les a payants et elle ba 1000 ba 500 sko kitisi bango wala baza 50 po ba ko zo événement mobile bo sala c'est de l'argent ma chérie toko bima bongo te bobima ba kufi combien oyo so supporter bazoki combien bana ba boloko combien chaka combien. Tango loba, on suppose que boana poto boa quand même na mwa mayele. Beaucoup ti mboka baninga wana. Ba bongisa yango c'est ba histoire na bango bozoka sansa ko yoka te. Fo bozaka ba congolais. Okeka na mboka bato vivre ta histoire muke ko boyeba te. Ba sala ndenge ni po mboka la ba ko mabongo. Ba bundaka ndenge ni. Koleka les missions pour la sentiment si tu manques à Dieu reste chez toi. Landa bato bazako intervenir pour la société nation. Au Seigneur beaucoup déstabiliser parce que moka forte so meki la ko attaquer oyena makofi to bunda justice so keza solo na Congo to samba la olonga parce que biloko esala mabe préveza mutu moko ta ko bima na Congo ka bongo po akufa non bilobo bima ka bo mobiliser ka bozaka la bambongo bosala ka bafuta rabino yango bona facilité so bolobi $100 bosali ba sitting bofuti mbongo bokomi ba place bokokoma bosali bofuti ba salle ou bien bokolekana bosali organisation kitoko mais pourquoi pas ya biso bolinga raté biso so to na mbongo to senga bino te mais bino kuna tango bobundaka oui ezaka intérêt à nation mais bato ba kosala action eza biso bino bo aloko bo koma biso ni batu fato sala action parce que so biso to sala action awate bino bo yaka te net se to tikeli Félix deuxième mandat et za kufa batu belé c'est Félix a eu deuxième mandat et ko za kufa ya batu belé parce que Congo ba zo yango ba information to pesa rabelo na to en insécurité. Tu as l'insécurité. Avant ya koloba, il faut aussi la statistique, aussi la thématique qui est liée au bisotoza. Soulèvement populaire banda lelo ti lobby et salamate na maloba. Peuple moko ba bimaka bongo te, babanda ka sensibilisation. To bandi ko conscientiser de musalo to salaka. To kitaka sur le terrain. To kile ko talisa bango. Mais le peuple congolais a un sérieux problème. Ce qui est ignorant, il faut que vous ayez malam. Beaucoup de ignorant la piste de la solution. Le peuple congolais est un peuple qui va diminuer. C'est un peuple qui va bomber dans nzala. C'est un peuple qui va pimeler information. C'est un peuple qui va pimeler nyonso ba limiter na moyenne oyo moto ayaka ko sakanae. Alors, ce que ne vers peuple, il faut même avoir moyen nyonso pour peuple wana yo kayo bien, pe azana confiance na yo. Ngale l'océan. Ce qui le batu bazo yo kanga, ce qui le batu bana confiance dans la carte République démocratique du Congo, et ça parce que la même qui 3 biloko la même le bango mai. La même le bango ba plus sa solution. Na simana yango na bani ko tel sa bango ki photo bundela mbuka la biso. Donc, on va croire. Parce que ceux qui sont belles, maman, c'est quelque chose. Tant que tu as la maman, c'est la capacité de faire ça.
Alors pourquoi tant lobby la biso likamto yo kaete? Au moins ndeli ba limiter peuple congolais. Mais la propre gré après il y a peuple congolais plutôt. Soko lobby le ka to solo no mama mboka. Ah océan la biso tika la makambola pardon to solo makam susu. Mama mboka la bilo tika biso. Ba comment oloba bon. Mama mboka la bino tika biso melvi awana biso. Po ba te belé ba lembi. Mais ko lemba na ba lembi eza ignorant parce que force la yo na ngande ko sala to kende. Mais océan a olembate pe a kosenga kambongo mikolo na mikolo parce que l'argent est pièce maîtresse du soulèvement populaire de la République démocratique du Congo. Prenons l'exemple de Bahati. Bahati a eu des problèmes avec Félix, a eu des problèmes avec Vital Kamerhe. Pour faire taire problème, qu'est-ce que Bahati a fait? Azongi na mboka na ye, a bandi ko yebisa la bato. Tango a yebisi na bato. Danger au tozo courir na Congo oya yeba masa la rangote mais aye ko bimisa yango kati la ko soa na bango pe la ba problème na bango pour prouver à Félix que tu ne peux pas blaguer avec moi si tu oses ngana olaxao de quoi Bahati est capable. Or quand on voit Bahati on voit directement Kabila, on voit directement Kagame, on voit directement Museveni parce que Bahati il a travaillé avec Kabila. Il est proche collaborateur de Kabila. Mais maintenant, Bahati est parti chez lui. A bandi côté sa peuple là. Il a misé ses moyens pour le peuple là-bas revendiquer le droit. Asali éveille la conscience au peuple là. Mais peuple, oaza souverain. Abandé ko bima, mais ndambu, et c'est là qu'il le colle na compte goutte. A ebisi bango il faut pression. Parce que voilà Monesco vous tue. Voilà ceci. Est-ce qu'il avait fait ça pour l'intérêt à peuple voilà? Non. Mais ce qu'il est là, à cause de là, n'a moins crédibilité. Parce qu'il a dénoncé quelque chose. Pas pour soutenir la population. Pour qu'on ait son adversaire, de quoi je suis capable. Attention, après c'est attention, l'adversaire, na bateau, qui va sakana taille, et Alexis Bango, qui n'a moyen aussi de miser sur le mouvement populaire et quoi. C'est ce genre de personnes qui sont à la Congo. Batuloka Bahati. À ça, pour l'intérêt personnel. Mais c'est loko et veille conscience à tout et chacun. Il faut mon escoué kende. C'est ça peuple congolais. Bah diminuer biso parce que biso moko to lingala tout ça là acte je te réponds directement. Et tu as compris d'où viennent les finances? De batouane bazaka na mbongo mais basali yango na profit na bango mais interpeller conscience ya peuple que néanmoins il faut mon escouade. Mais maintenant nos politiciens auto collaboraka la bango baza incapable ya kosala biso makambo boy parce que bango baza peur baza na posa balia gâteau mais baza na souci te que si na kokufa na kufa na honneur mais néanmoins ba cha oser. Et bande ko na eba ucha coup de pouce. Et bato ba tellement na est. Tam soko yebite. Les gens de l'est sont financiers. Na ko tel so finance mususu. Tango bande ko sala ba lucha wala. Ba lucha la bazaki financé pas bandane et pas bandane. Hein bato bazana banande plutôt. Hein? Babandai ko financer batu na bango. Po bango bana mbongo ebele. Babandai ko financer batu na bango ba action sur le terrain. Mais souci na bango plus ces ala qui peut babandai ko keneti la moi balkanisation. Banande wana ba financer ka combat ya batu na bango. Bazana solidarité. Babane ko financer ngo moni ba action babane ko sale belé. Yango moni ba mouvement citoyen ba bima ki époque wana e belé. Okomona bato e belé babane ko bima na terrain ko sala musala ezaleti lelo te. Pourquoi epema? Parce que finance ezati. En fongola finance ezati. Na chaque action ya marche auto salaka. Ezala na lamuka. Tango tozalaki nano ensemble na moto la biso
tous les marches bandai komona tout na bakambi bakoyebisa ok y avait de l'argent bandai kokufa tant musupe zaki na bana poto musupe bandai pe ko financer ba leader politique marche moko salama ya gratuité bandai ko organiser pour ba louer instrument il faut ba leka la commune pour ba expliquer que tu as l'intérêt Sainte-Thérèse marche la biso ko bana boy na boy il faut ba koma mikanda ba kele kotika yango na gouvernorat biloko na se ba senga moyen de déplacement ce que la mutu kale c'est qu'il faut cha carburant c'est pas de l'argent pourquoi mo bolinga bo pesa biso névrosité boy bato wana ba obima ki ba otambola oromona ba louer peut-être ba fanfare tant on bête musique ba fanfare on est ba famille na biso to ba famille ba leader politique non on les loue ba louango na makasa tout wana po yo sepela o mona bato wana no so babimi ba mobiliser ki bango bato ba mobilisateur ba pesa bango quelque chose parce que ba quitter la ba cité ba quitter la ba riel ba quitter la ba na ba commune pour aller sensibiliser ba okela ba makolo na bango te po mona masse ya bato les bimi c'est de l'argent. Au organisation ya ba bus, on loue des bus. Yo tindela ba tu ba bus ba tu ba romata banda banda ko la ba ba kenda place ba ba destination. Mais comment tu peux parler de n'importe quoi sans réfléchir? On suppose que place aux la longueur d'avance, mais on réfléchir le quoi minu nao. C'est pas normal. Comment ba olinga bo bundisa Congo tina niveau? Qu'est-ce que l'océan vous a fait? Océan ont sensibilisé biloko eza normal sans argent to rolongate parce que les gens qui nous maltraitent baza efficace ba Rwandais ba na Congo central ba na moyen ni po ba envahir Congo central ba na moyen ni po ba envahir Congo central n'est-ce pas la mbongo bazo recruter voire même nos militants congolais baza ko recruter bana na biso po ba ko ba informateur na bango ba komi ko futa ba na biso mbongo n'est-ce pas parce que biso mbongo toza mitema mabe on ne veut pas que to salisa bande ko la biso quand on parle de l'argent on se monnaie tozo pesa océan non maman ngai non océan za malheureuse non plus za pauvre pauvre que tu n'as za muto akufa mais océan a se sacrifier pour na yo na bana na yo na ekolo na yo po ese ekolo langa me voyant comme ça dans muta pasité Congo ndezo rendre biso passe ce ko biso tozo zwa quand même souffrance ya bande ko la biso baza lo kwa biso te o baza na voix ya koloba te on attend o bazangi mai on attend o baza ko souffrir on attend obité les ate ya kolie ezate ngasi ko na lati pasi na ye ta on a lati pasi na ye ndena za molobeli ya peuple liboso la bino. Pour bien comprendre, pour peuple n'y sauter à cause de ma casse à côté de la télé mais néanmoins si qu'on a dit responsabilité il y a cause ka ozo te pas la bango pour na même pas ba konzi Nathalie c'est pas bande ko la biso bazala ba moyen pour ba soutenir biso si tu ne veux pas nous soutenir vende à moi ko déstabiliser combat langate je fais un combat noble et je défends que ma patrie tango Congo ko za la malamu. Tout Congolais a conscience. To bengani Félix, to bengani Kabila, to yo kosala mapona mi malam, bazui mo konzila bango bien. Congolais comme ko li ata $10 par an, par jour. Ngai océan en tout cas je ne pense pas. Hein? Na besoin vie nanga. Makam nango na lingala sala na na kokisi yango te. Mais bino siko bolingi to senga mbongo te to senga makasa ndeko langa pa mona nga ça demande méga pa mona nga ndena oloba bo micro o ba somba kango pa mona caméra ba filmer nga ba somba ka yango ordinateur ko sala musala na ba somba comment bino bo vendre bo que tout c'est de l'argent mais quand même bolingi bo ignorer ba combat la biso on dirait que to senga bilo mbongo po bo tia la poste ya complexe nga moi c'est moko la poto hein abenga ki mamour abenga bi nazanga eloko opesa bilo po bilo boleki bana nga la kitoko boleki danga moya kitoko siko elo ninga na ko pesa bilo po la mona de abo bien quelque part il y a complexe quelque part moi j'ai trouvé que c'est la complexe parce que la moto alingi patrie n'a jamais commencé l'intervention bon la kombolang et ça est mot complexe d'autres banques ça binope or biso tolo bela ka patrie de golanga tolo bela Congo mukolo congolais ko comprendre que musala o océan ya ko sala ezaka po congolais azala libre
mokolola bato ebele baosepela langa. Mais tellement mission à Jésus, mon tour ça s'est a été. Jésus il est mal compris. Mais néanmoins on va pas expliquer bien. Bato ba comprendre to bundala bango etumba. Bato ba comprendre to bundala bango etumba. Océan a rien à voir na babiloko elekala. Si na lo bango kaka présent mboka langa. Parce que ça na ndamba bato ba osala combat langa confiance. Mais botika ko déstabiliser combat. Si tu n'as pas besoin ya ko contribuer, fanda la yo. Fanda, soutien Félix, soutien Kabila, soutien Batulabino Bolinga, soutenir Bango. Mais laisse-nous tout ça dans Moussa Nabiso. On sera combattu, mais jamais abattu. Espérons que on comprenne la réponse. Parce qu'il faut que quand on s'enga en bongo, et ça pour la Moussa la wala. Botuna, président Martin Fayulu m'a dit, Botuna, président Mouzitou, Botuna Bango va dépenser. Combien la marche au basala au kama bambongo ba dépenser au tout na bango ba dépenser combien bambongo la tam subalinga ba so ba mapango na bango ba dépenser tam sous plus de 20 000 balles pour mona ga basala biloko basala awal pour mona ba drapeler wala ba tia nouvelle élan ba tia SID. Ce n'est pas ramassé, on achète. Pour mon akaba bendele wala basala bango donc ça sacrifice. Alors ce qui muto mona osala sacrifice aboy. Quoi ignorer était parce qu'on kufisa mbon. Pour na transport, na longwala comme place de komi. Na mutuka, attends na mutuka carburante. Et puis sa volonté. Sambongo soulèvement et kosalamate bande kolanga. Sambongo soulèvement et kosalamate. Na lakisi la bilo ke tango bosala ka ba marche bo kotisa ka ba mbongo. Cela veut dire bo ignora ka marche à Congo te. Sambongo toko kufa ka boye Congo e ko kende lango parce que ba komi ko recruter ba na biso. Espérons beaucoup comprendre nga kaka moto azana mutute nde ako comprendre te et pour la répondre de kolanga soki to senga mbongo tala tina to sengela mbongo parce que mbongo est sa pièce maîtresse pour et comme ça besoin de secondo okene et puis pour information na o yebaraté na pesio ke bande kwa est ndeko moni ba bunda bongo baza soutenir pe na talisio lusha ndenge ni baloza soutenir ba mouvement citoyen le soko moni bango evandi parce que basé sur la soutienté mais herba ba la routine de la bango misolo bobo mesano boko mona ba ko sala ba action sur le terrain parce que action à terrain c'est de l'argent et zalaka ya pambaté et puis biso toko eko bimisa mwana ya mutu tendenge wala akele ko kufela biso azo masasi ndenge bandeko la so bazu masasi so ezate ba ke na ba prison de baliki muloko balik mulompe bazakuna na bandeko mususu suivi ya malonge ezate toko eko bimisa mutu bongo te poto sala au plaisir. Là où ça la bolema. Donc bimisa peuple congolais bongo te. Il faut to bimisa peuple congolais to moni que nous avons des médecins en bilan. Tozana bakisi, tozana tout. Voilà to koloba soki ba beti lisa sezoki si mbala moko leke la kanko koloba torturer, nde ba torturer ki moi na biso na mobali. Muto yena pasi ba ko bende sous likolango, ba ko bende likolango ba ko nyoko to ko mema bango na bopito te to yebi que nous avons nos médecins nous. Oyo ba ko bala ko soigner bango. Bana na soki balelinza la ba pesi bango eloko. Poto fortifier bango. Alors to misabala bote bobima mono zo bimisa ya nani ya yo na poto ero ake classe ya yo na poto ero aza kolia oyo zo bimisa ya banani mauvaise foi oyo ko bimisa bongo bana banani biso to boma ya biso poto tikala ka bichike o to kundi yo kopesi combien il y a des autres la makala kula faut to ketikela ba obiloko ba benga le la tongo maman océan bika bango kutu la prison be ba osela nga prière ba biso ki obiki de to kozala bien siko meka ko ebisanga eloko le to ko sala bande konangai totika ko négliger mboka la biso bazanga ka mboka te soko zangi mboka okozala mombu affaire maman Marie akufite maman Marie asali crise te maza traumatisé maman Marie a un sérieux problème boyebi âge ya maman Marie Denise nde asali makambo na mboso po maman Marie akomana esika oyo tokena ba source totuni yango alors tozo senga soulèvement parce que aza maman bomoni mobali nazo kokoloba te lelo ifala kila za kuna mais naza na makasité na yebisi bango naza na makasité ya pema ezozala vraiment mukuse tout ozo comme la biso eza ko torturer biso tozo za stresser parce que toza ben incapable ya ko revendiquer ba droit parce que toza la bateau ba ocha biso ba croque à jambe
parce que tous les bateaux bazo lembi sa bateau bazo la moyen ba pesa mbongo la bango. C'est quoi ça, c'est une grande mobilisation. Une grande mobilisation. Mobilisation salamana lolenge oyago sakalate. Il faut peuple abima, il faut to ganga pona kolobake tolingi libération, tolingi liberté, tolingi maman Marie azala libérée, tolingi lik boulopé azala libérée, mais maintenant toko sala yango ndengeni. Aujourd'hui, mutumoka benginga lobi maman séant s'il vous plaît. Koloba makambu wana te parce que oko bebi sabatu wana tangu yo zoloba yeba ke batu ba olanda yo eza lokola oko torturer les sous bango bisika bazala boloko. Donc il faut boza la silence pour te bako bimisa bango. Allez-y comprendre. Une autorité m'appelle ce matin pour na koloba nga ke maman séant Voana yo ezaka makasi. Alors soko lingi mama Maria umena boloko. Soko lingi lik bulompwe abima. Toba umena boloko, ça dépend que de toi. Donc koloba makambula bango te. Kotinda pe peuple asala mbutu mbutu te. Parce que lik ya ko samba au empirer situation naie, au empirer situation maman Ali, mais à maman Marie ne dénonce même pas, ne dit pas un mot pour bango baza sauver. Voilà maintenant Kourouzouane. Donc ngana ko défendre bande kolanga te parce que voix nanga ba yokaka, parce que voix nanga ba landaka, ta ngana koloba to kolinga to sala quelque chose na ko motiver peuple et ça le quoi la zako empirer situation bande kolanga. Eh! Ça c'est quoi ça? Donc c'est quoi océan ko lobela ba marité. Océan ko ganga te makaba baliki mulompwe. Pototala soki bakoki obimisa bango. Or, eza moko ya politique. Ya ko endormi vérité parce que baïbe pas maman c'est rien que la vérité. Maman c'est azali adepte à Christ Jésus. Je marche dans les chemins qui est la vie et la vérité. Et moi, je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis océan de la presse congolaise. Je dis tout ce que les gens disent tout bas. Alors, Mouno Konanga, et Koki Kolobabo Solote, parce que la Rokele Kokanga, ko pense, pendant qu'on compte na Kati, ceux qui ont pu mettre l'information, le Saint-Esprit, à Kokot Sanga la profondeur, il y a qu'on sonde d'où vient l'arrestation, ni Nezoleka, na partie à l'Ikolo, pe la partie à C, alors n'a qu'on dénoncé, c'est par là, Balobi, Ngaïnde Mouno Konanga, et Kangama, pour voyons voir. Nakangi munokolanga. Natala lika samba. Natala suite lango. Natala suite à ma Marie. Bino pe batu oye bosa kokende. Bocha pression la ndenge bo sol. Parce que je sais que makambo e basala rabiso ka aboy. Bango bakokaka pression te. Soki bocheli bango pression, nde bokomona ba léser quand même tâche. Mais ceux qui botikeli bango bongo, ba bandi kokele kokosaka biso, ti to remona maman Marie abeti 1 mois, abeti 2 mois, abeti 3 mois, 4 mois, ti lelo lik bulopwe inane yango yo ezolinga ko beta asambaki liboso apemi croyake akobima aujourd'hui aza kozongela lisusu ko samba me balobi osea kanga munoko na yo po yo soko lobi mungongo yokani boko tia pression to bimisa bango te. Ok, merci. Nazala souci bandeko langa. Nanzela nangai, peuple congolais ko zo mabete, je m'étais mais néanmoins expliquer bilo ce qui se passe. Boyoka ndenge nini mboka na biso ezo kambama. Boyoka ndenge nini mboka na biso ezo kambama. Où sont les opposants de la République démocratique du Congo? Là je salue bandeko langai. Na Mali vraiment mbote na ba Malien la biso mbote la ba Ivoirien la biso oto so la ba mikolo mbote na bandeko la biso ya Cameroun pour mikolo vraiment na zo so la ba makasi bango pe ba bondela à propos ya santé. Où sont les opposants à la République démocratique du Congo? Où sont les politiciens? Aujourd'hui, Batu ya Kabila, ba oseto ya koloba ke toza la besoin te ya visitation ya ba
opposants baya kotala Kabila. C'est la honte. Hein? Ande konanga ba Congolais. Makambo biso to sala. So to yeba valeur nango te. Nga epesa anga passe. So to yeba valeur ya bitumba la biso te. Nga esala anga passe. Kabila koy kolobaka makambo azolo bala biso lelo te parce que biso bo ba Congolais to misali faible et puis manque d'amour. Kabila lobina ko recevoir mututé. Oh bazaba opposant congolais. Après avoir kosise bango, après avoir kosakana bango, après avoir kopanza bango, après avoir kolakisa bolumbu la bango libanda, Kabila aujourd'hui a lobby je vais recevoir personne aya ipananga oyaza opposant congolais. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Aujourd'hui, Kabila comme une ato. Parce que a bengani ba opposant congolais. A boyi koyamba bango. Hey! Zambalola. Ça c'est quoi ça? Kabila au lobby a qui a besoin de soutien à bateau. Kabila au lobby Félix Alatsaki babeki. Kabila au lobby avec la bloc patriotique. Kabila au lobby azaki da besoin ya ba pesa ye moto po azaki mona li chombe. Aujourd'hui Kabila vimbi akokisi 2 kg 500 azai sous prématurité. Kabila maintenant refuse ya ko recevoir les politiciens congolais. Où sont les vrais Congolais? Où sont les compatriotes? Où sont des lumumbistes? Nous avons un sérieux problème. Mutu azatela mboka la biso. Yangwana na ozongisa mwa moke Jean Goubal pour ça les soulever à conscience. Kabouya l'homme pour ça. Tu as besoin de Jean Goubal en décollant. Pourquoi je suis révolté? Parce que le Congo, c'est le pays le plus riche du monde. On ne peut pas laisser une terre aussi riche à un peuple aussi idiot. Ce que c'est un peuple, Bagobo Maliboso et Zabiso. Mindele Baya sur place, Baba Nagotoka Diamango Bango Moko Awa, parce que Batouana Babina Nan Ndombolo, des idiots. On fait le Ndombolo. La classe politique et ça Ndombolo, la classe qui se dit religieuse et ça Ndombolo, les artistes Tika Bakolo Ndombolo, vous de la presse, vous êtes ndombolique, la science est devenue Ndombolo. Tu veux que Jean Goubala a révolté? Tu veux que je vive comme tout le monde? Nazoé ba ke kalaming tele muso ba oboto la biso Congo. Kamwa ga Rwanda mutu mukewa sa mangungu. Ta combien communauté internationale ta ya Rwanda. Rwanda opena bujama ba ndoge yemoko aningisi Rwanda. Rwanda mayele akoningisa Rwanda. Rwanda comment ça na Congo? Vous voulez que Jean Goubala soit tranquille? Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais c'est l'idiotie en Ndombolo ya Congolais. Le Congolais pense Ndombolo en politique, en musique, dans l'église, dans la science, et vous dans la presse. Dans ces hauteurs, le Congolais pense Ndombolo. Vous voulez que Jean Goubal soit content? Jean Goubal a proposé Nini par rapport aux Yosozo décriés comme fleureuse à l'ego gangréné société Nabiso. Mais éliminer Bavis, propulser les valeurs, propulser l'excellence. Jean Goubal alobi, nous avons nos politiciens ndombolisés. Parce que les politiciens sont ndombolisés. Les peuples ndombolistes et eux-mêmes les musiciens de Ndombolo. Les journalistes même. Parce que tozo kokate koloba bo solo. Soko lobi bo solo oza mutumabe. Donc il faut ozala na kamoko boye pour soutenir yo na batwa kanwana. Il faut ozala na kamoko boye pour soutenir yo na batwa kanwana. Soko ozala kwa bossier de la presse oza malheureuse. Donc faut appeler ma kasiletinga. Ozala pa kaka un esprit de Dieu onga la zakalango pour vivre la chaîne na. Parce que bazo déstabiliser. Parce que ba lingite po il faut la pencher.
neti ndeko moko makamba akomelanga la comprendre te. Donc il faut yo osa la pencher, donc ba identifier que yo za moto X dans langage là yo. Donc ce qu'on télémi pour défendre le peuple, on suppose que oso dénoncer ba insanité, oso lo ba tout ce que les gens disent tout bas, o commis ennemi ya bangambo. Donc bon tela siko océan za la binemi combien? Océan za la binemi combien? Si tu as beau poser sur la tangeli bino. Tant mususu kute lobi ndeko langa na taliba bi océan biso de batuto yo kakayo, biso batuto lingara na biso yo. Peut-être pour bato bakoyo kanga pe mingi, peut-être ko sa batu pe ya Kabila. Malgré ndeko langa baki a lotelinga ndoto ngana Olive to so la bien. Olive aze nemi nanga te. Mais néanmoins na coopérer la bango te pa Kabelanga. Mais ce qui toke pas Olive te proposer biloko to za lango, ago pia biso financement. Mais jamais toko solo laka na lolenge ya financement ya mboka parce que yazala ki première dame ya moto a memi biso na kao ya lelo. Donc on suppose qu'il y a personne qui a conseil ya malamu te pour la mboka. Parce que basi bazaka ba premier conseiller ya mibali na bango. Donc mobali akoyo koyo ke la famille te, akoyo koyo ke la batute, tant peut-être a un problème moko la musala, soka zongi azana une bonne femme, mobali wana akotambola malamu. Parce que la Bible nous dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc moi ça la ka bonheur ya mobali. Parce que aux a premier conseiller nae. Ceux qui mobali azo faillir, ça veut dire botala na moi ça zakila. Donc moi so azanae. Parce que moi si ya malamu akobana ko conseiller mobile nae akolinga ye baka ba problème mobile na zalango akoluga ye ba température. Donc epananga Olive aza bonne femme te. Parce que linga ka yebisa Kabila ke papa ko pesa Félix Bokonzi te. So ko pesa Félix Bokonzi, il y aura un chaos. So ki oza la posa nation, le kolo zolongwa pesa Martin Fayulu m'a dit oyo ba vota ki ye. Po yetanga ko sala musala ko ki ata ko protéger na lolenge mususu. Merci quoi attendez quoi. Comme la dimension landenne. Mais na koye biso par rapport à la spiritualité parce qu'il y a des témoins vivants. Kabila batuba baby sa na yebi. Commença par Théophile Mbemba le professeur. Batuba baby sa Kabila. Yango moni Kabila maltraita bango tilelo. Yango moni alinga akotika bango te. Kabila batuba baby si ba Congolais. Batalisi pouvoir ya mabe. Toza da mikanda to so la bundela mboka langa parce que spirituellement to yebi Congo. Sans cela la cause la parce que la zora ba attaque ya ko sakalate. Mais ndenge tozo kele bwende kolanga priez pour moi, ngapela zo prier bandoki wana ba kozwanga te. Parce que ce qui est révélé est condamné. Donc la condamna qui en haut, de près ou de loin, il faut la tala ce qu'on entourage la ngata musu bako ko tala lolenge mususu. Donc il faut la lande la bango malam parce que message abon baboya kate parce que zali ndoto oyo loti. Ce que c'est là qui peka ka koloba yeba ki e quoi il place à motula mayele, pe place à motula moilimo, cela veut dire bozo tinde ke langa mu pepe moko po botela soki un jour na ko trahi mboka langa ben na yebiso ba o ba tchake like pa ya nzambe ba kufa ka sonete. Ba kufa ka sonete. Donc ngai vraiment soko zo zelanga la kufa soni détrompe-toi parce que na tchake like langa e pa ya nzambe o azali mokeli pe na pratique ka justice. Je ne suis pas sainte, mais naza lokola Job. Congo, épisode, bloc de Jean-Marc. Mais hélas, et Simbate, parce que Congo est un boka bakoko. Parce que Congo, bazo lingelengo bulia mabe, parce que Congo est photobunda. 2021. Nini ba politicien balobaki ba komi lokwa ba pasteur 2021 zaki ane ya nini bande kolanga 2022 zaki ane ya nini est-ce que ba nengo ndenge zokela ko sila bwe maloba ya ba politicien la biso ekokisami maloba ya ba politicien ekokisami
Mais voilà, océan en 2019. Ayebisaki na bilonine. Que Félix Nzamba Boyi, il est l'incarnation du diable. Nalobaki na bilonini. Que nos politiciens bako négocier. Nos politiciens baza na kati ya système. Nos politiciens bayebi bakambo ezo salama me baoloba te parce que bala kati ya système. Ezo kokisa matote. Makambo ezo salama ba politiciens baoloba. Makambo ezo salama ba opposé à la République démocratique du Congo baoloba. Makambo ezo salama ba l'homme du peuple baoloba. Makambo ezo salama ba soldat du peuple baoloba. Makambo ezo salama bino bo molaka ba président o ba opposé ba candidature na ba 2023. Mais il y a la mort jour et nuit na kati ya République démocratique du Congo. Bino bosi boyoki ba bouger non parce que baza ko accompagner système. Et puis peuple congolais cause la libérateur te Mouzé Laurent Désiré Kabila yaki lokola libérateur na 1997 et voilà aujourd'hui ba libérateur ba kuya Dieu a ku libérer place ni batiki biso. On libère pas un peuple, le peuple se libère. Bon, détacher la partie politique. Tout ça, la bloc, il y a résistance, comme disait plutôt notre père, Papa Honoré Ngwanda, le Terminator. Oui, lui aussi a péché à l'époque de Mobutu, mais néanmoins, a Pessinzela, a Lakisaki Labiso, a lobby. Résistance et salama. Mais tellement politique à la Congolaise, il y a déstabilisation, il y a tuerie. Quand il s'est bango molimo ko inande kolaye, balingakate un Congolais avancé. Ceux qui Congolais avancé bandekole moko bakitisi maboko. Babandi ko lukelaye place nini oyo bakangaye. Babandi ko lukelaye mabe moko asalaka kala po babimisa yango liboso kaka po bazongisa esima. Ndenge lelo Ale Bolojwa a commis problème sujet pour la bande de Congolais parce qu'elle est bolodjoazo mata. C'est ça les Congolais mité mamabe. Yango Congo est indépendance parce que vous avez trahi nos ancêtres depuis. Mais biso ce qu'on tozo bangate parce qu'il y a tant de création du monde. Na monde des esprits. Traîtrise bezalaki. Alors biso ba otoza la divinité, on ne crée pas les traîtres. Biso tozo dénoncer bango. Et baza na pouvoir te liboso la biso. Yango la tango toyaka na nyoso liboso la bino. To me makamoli motozo me manzoto po biloko la bibale. Ne to tambola ngo me to tambola nzoto eza ya perfection parce que yo ko simba yango te. Oko simba yango te. Toko dénoncer bino malembe peu importe, il faut peuple ayeba place ni na komi et si kani na zalaki azoko kende et si kani ni ya uti. A uti na lokuta. Bakosi ye, bambale ye, batambwisi ye. Te, baliaka bafuta ntabatango ya na moto. Tolobaki tobundisa Félix de le débit. Tokende, parce que Nzamba la kisi biso, ke ya kosungate, ya zate. Ba prophète Ngwanda ba baleki, ba lobi memema, mais maloba ya deux personnes, mais bozo yokate. Parce que nini, boza na posa kaka, moto ya pesao. Et monsieur, bilo boza combien? Boza 50, boya. Na opesa bilo 10 000, bo soutenir nga. C'est pas du tout mauvais. Mais botala ba 10 000 wala bala bozwa ba situation la bilo zandeni botala ba 10 000 wala ba corrompa bilo banda bozwa bozo souffrir kaka bozo souffrir. Maintenant tozo comme en 2023 si le gagne bozo betela biso après des élections ceux qui va publier malamouté ne to ça oh là donc bolobi na biso bon fanda nanu ba nyoko bino ba beta bino po biso skoto mapona biso to yeka ko tika bino ya ba politicien to yeka ko tika bino bo cha ba candidature ndai bo sebele non to accepter l'élection mes frères et sœurs congolais. Élection à la République démocratique du Congo c'est Félix Ndazozo. Ceux qui bondimi élection à la République démocratique du Congo c'est Félix.
Mutuboka lobilanga to soutenir papa. Comment on a un azobeng, mutango azobeng, to soutenir papa la personne. Docteur Denis Mukwege. Oui, c'est pas du tout mauvais. Mais est-ce que papa Denis Mukwege, il faut comme un président de la République? Bilo boyebite que poste wana na occupation, il y a pas au sale le côté. 3 élections kaweza ko servir biso le côté. La nature, eza ko enseigner biso te makambo biso to biki la Congo. Professeur bo batela ila ba crédibilité la atika la kaka bongo. Ndenga edaki ba mama. Ndenge to pesa ki prix Nobel. Atika la bongo, abetaka kaka rapport mapping, atombola kaka makambo ezokende na papa na ngai Kwebe Kimpele. N'habite sur le lobby comme on est bien. Mais ce n'est pas dit que pour Azalaka bien face à la présidente de la République. Langa la boyango. Parce que ceux qui vont commissaire président de la République vont faire faillite. Ceux qui vont le mettre à la candidat président de la République, ça veut dire qu'ils soutenir les Rwandais. Parce que le pays est occupé. Papa Denis, Kolanda conseil walate. Ceux qui vont koyo kelanga lelo. Lobby, ata ba prix Nobel no na batu ba boyango. Lobby musano sosali ya makasi wana este batu ba boyango. Tika la bongo, ata lelo soki nzamba bengi yo. Congolais ko récompenser yo na bana na bakoko na. Parce que makambo sali ngata tango te kutele munoko na lobi pacifique ainsi de suite na comprendre que ça langage ya père. Mais au sali musala moko ya makasi la Congo oyo moto akotika la kobosa la kayote des générations biso le to bunda boy. So Congo e bongi bankoko na bana na ba rozala ka honorer parce que grâce na yo ndeto yebi makambo ebele. Grâce na yo ba viol yo sali yango. Grâce na yo papa rapport mapping et tomboni grâce la yo ba maman ba se soulever viole lelo ba comme kobo ya violence faite à la femme mais ça grâce la yo tu mérites trop mais conseil nanga en tant que molobele kolo Congo putain koreke